Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Tonton Anna. Oui, tonton Anna, oui. Akutana camarade non na Facebook. Oui. Donc balinga na Facebook. Facebook, oui. Très bien. Ngape na zwa ki numéro na e comme to camarade kaka ya muninga ne to ko makako solo. OK. Oui. To ko mape ko sola na e pe to sola na biso pe normal to sola. Te makaka ya mabe kaka. Donc nomona kaka ezo simba te fo ngape to ko makaka ko vivre na ya ko mape ko tindela nga babiloko wana wa bande ko tindela ya. Na Monica Kosole, comme vraiment que débordé, Fona qui n'est pas un musulman. À la péka juste un avenir Nabisoana. Avec le temps, on commence comme un camarade dans un bambilo qui bimine en zoto. On a mopé beaucoup comme vraiment au bang sangal. Tova na mutu même ta comme mal à l'aise au kunda na zo tout na e pe bine likambute. Na mona qui vraiment camarade nanga donc banana linga qui tellement mingi. Ngapi na olinga ba relation bongo eyame ezoya eloko asali eza penza mabe makasi. Ecclésiaste a expliqué bien. A expliqué, je crois Ecclésiaste 12 a expliqué a dit jeune sepela na bolingena. Mi boaka na nyonso. Mais la langwa sepela nyonso wana me. Eloko abeteli sete na suka lobi mais sache-le bien na nyonso kosala okozala traduit na jugement. Acte on de kona biso asali eza penza mabe makasi wana pene esenga tena marché bamo parce que kotala ye elle est encore trop jeune. Mais bokoki kotambola nzela moko mais bozana ba destiné ndenge moko te. Mususu ye selon calendrier prophétique na ye et comment mi kesengeli abala na étant jeune. Yo mususu et pas na yo selon ndenge makambo ekomami ezaki esengeli obala na âge mo boye ona yo comité. Oui mais ali à chaque fois tant likambo ezo salema esengeli kozala connecté na nzambe ko tu na ye nano. Chemin ona zo kende est-ce que za yanga? Parce que ça ba te belé ou ba détourner ba mo ba destiné à cause net ya makambo. Parce que na yo ki ba pesio ba biloko ba parfum ba biloko ebelé. Toutes ces choses là eza ba biloko mo eza mabe makasi nde okomomona na âge mo boyo koli o se retrouver au monique makamususu ezo tambola isu te mais obosani les jeunes âge makambo salaka. Moi sina yo akenda kango soi-disant na pas musulman po beaucoup mabolingo tune ya nazano relato li solo nyonso ibandeti suka tune c'est pas possible divine pardonne-moi tout d'abord non c'est mon pardon est-ce que monaki lolo medio azaki mutu mabe devant yo omoni baninga ma tu vois yakinga ete mama yakinga te peut-être dans sala unu kalseki firo sala ngabo medo sala ngabo et sous le fait ya makam oh peut-être na ki plonger na ona eba kite mama soko za place na mutema o limbisa ngai pena Priscille pour non limbisa divine jamais non limbisa e o ezaki ya ko bimisa nga bambuma na nzoto siko on suppose que so na kufaki siko donc ezaki dia akene dia po aboma ngai na tuna kutu na kenda ka ndenge nini na tuna kutu divine ayebi singo na zui mobali mobo mobali ngo memanga tato kende zela trop kende je suis comprendre le basala na ngite est-ce que tu comprends que c'est le mec te na kati loko ati basala ngakisi o tu comprends loko wana te. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o komi pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger
nakoko bomba te bolamu nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso za na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle nzamba débloquer ngo na yeba kité ki kozana na bopete boy vraiment délivrance des abona très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nalinga makamuna kende bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou, tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga. Na pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe nde bokobika na dozela bino na moto. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. Bravo, Jésus. Cette émission qui vous ressemble. L'émission de Kokanayo et Kokanangai et Kokanabisounion surtout. Je dis souvent, cette émission, bravo, Jésus a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Bravo, c'est Jésus. Bravo, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin de la vie et de la vérité. Toujours dans la histoire à bandeko, toujours dans la problème à bandeko. Je dis souvent, tomita la katina biso, tomizongisa, côté ni to baby saki, côté ni to cholaki, côté ni to inaki, côté ni to bomaki, côté ni to tangsaki makila peto eskrokaki, to kende pa baninga to senga pardon parce que kolimbisa ezalaka malamu mingi parce que so kolimbisi nzambe pe akosala nini, akolimbisa biso lise Matthieu 26 ton baniko kita partir 13e, 14, 15, 16, au Romona, la puissance du pardon. Voilà, merci beaucoup. On a bandé konabiso ya technique. Là, je vois Elias Sinandoukou. Na bosanité mon solo Denis. J'écoute chapeau à vous. Msala kitoko obozo saïla biso. Merci beaucoup. Na bandé konyo surtout balanda caché biso télévision partout un peu dans le monde. Na pesi bino vraiment bambote. Bisi kezo mebino en tout cas tika ete nzambe na ngai. A Pambola bino, merci na ba conseil, merci na ba remarque, merci na makamno surtout bozo sala pona. Bravo Josie, en tout cas pour na lobby tout améliorer musala et kozala vraiment ma la momingi nzambe nanga ozanga te ko pambola biso na pesi maman Lydie Mukadi, mère double mbote. Bisi kozali na bosanité papa César. Na Dibwa Colombe, papa César na Dibwa Colombe, na pesi mbote. En tout cas, nzambe nanga pambola yo, moko ya oya bravo Jésus, na moni papa Sébastien Kuba, na pesi mbote, nzambe nanga pambola yo, et tout cas, nzambe pambola bande connaissance, vous allez tellement ébélé, na Allemagne, na France, na Belgique, na Italie, na Afrique du Sud,
na Congo, la RDC, pourquoi pas dans la province d'Abissonien surtout, pourquoi pas na Australie, wana na mona na Chypre, sur la bande de quoi Chypre, pourquoi pas aux États-Unis, Canada, Londres, pourquoi pas un peu partout dans le monde, na pesibino vraiment beauté. Chez Bisso Wendy est disponible na banda kuna biso en tout cas, to tinda ba article, to bozong se biso, botinda biso ba article bolingi biso to zong se bino ba prix $10. Ba commune eza pembeni kaka ya commune à Lemba musika ou eza moi musika pe makasi te mais moi musika c'est $15. Livraison eza à domicile. Merci, bientôt bonne année, bientôt nouvel an. En tout cas to fêter longo na ba na biso ya chez la Mwanda, to fêter na bango. En tout cas bonne année, botinda ba article bolingi to sa livraison na bandaku to cha ba provision na ba famille. En tout cas bonne année bientôt là. Bossa déjà ba commande to chabino na liste et kozala mala mingi. Merci na ba soutien surtout ya SOS ou izole kaza awa bande ko zo soutenir ba na biso. En tout cas nzambelanga a pambola bino. Batterie, il y a encore de terrain disponible natal au moquet. En tout cas na seli bambu wana batterie za natal au moquet. Mama we chakenda ki a solo li pinana bato ba contrôler c'est les bambous ana solo na bango na bi tengana na pousa bande wana biso bazo batterre na prince bo kitisa babi wito kitisi. Appelez-moi dans mon numéro plus 243 81 32 222 44 batterre ba kitisi yango na talomo ke batterre c'est les bambous ezali 20 sur 20 en tout cas ça qui toque beaucoup solo la vous on a pris à mon quai. De cité. Vous voulez intérêt côté à 3 paillotes, so tiki kaka, comment dirais-je, terre jaune, leki, au monde a 3 paillotes. Arena ou ezarawana, ezali 13 sur 20. Non loin macadam 120 mètres. Wana moutoiseau occupé na ou ezali évangéliste Gédéon. Appelez l'évangéliste Gédéon, on a plus 243 81 32 222 44 plus 243 81 32 222 44. Là c'est le numéro de l'évangéliste Gédéon. Appelez l'évangéliste Gédéon dans son numéro de téléphone. Vous rejoignez ok tikabino beaucoup discuter soy moi nini bobeng maman wechi pour le soutien pour le terrain de bambou. Appelez mon numéro na cielé 20. Je suis passé sur le plateau nazana ndekonanga ya mwasi otomeko sola nae to banini meme awa na kati ya bravo Jésus ya zone micro larsa micro eza polele. Ah d'accord, tombola o asuka wana likolo mate likolo. D'accord, bonjour. Olobaka boy. Ouais. Bonjour. Ok, comment on Divine. Ah Divine. Ouais. Divine, osa bien. Oui, très bien. Osa bien. Oui. Ok. Divine osambela. Oui. Ok, toroko sambela. Oui. D'accord. Nzambe tata totiki ngonga ona saloboko na yo. Tika ete loboko na yo emimoni sama. Tika ete loboko wana ekita na bandako ya bandeko moko na moko pe mafoyer moko na moko obazotala biso. C'est toi qui sonde le cœur et le rein. Tika ete ba solution ya mitema na bato yo pesa. Okita osala na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. 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 Divine osala nini? Chantre. Oui. L'église ni? La Cité Péniel. Cité Péniel. Oui. Ah. Oui, bah quand voix. La salle à deuxième voix. Deuxième voix. C'est l'angano a capelle. Nalingi nayebisa yonde makambo nayebite ndenge nini yako banda yo moko kamata bafraze na ngai klase yango ndenge olingi ye. Nalingi nayebisa yonde makambo nayebite ndenge nini yako banda yo moko kamata bafraze na ngai klase yango ndenge olingi ye. Wow. Aoki posa osailanga ba biloko ba osa mikolo.
o bazo sangisa ba dio wana na suka émission c'est là. Merci beaucoup, une très belle voix. Merci. Ni ne memio na Bravo Jésus. Ah ouais, n'a qu'on partage lui solo mon besoin déranger vraiment. Na bande koleka na nzela ndi na yoka ki chaîne Bravo Jésus ndi na baki non il faut kaka na leka na partager lui solo na Bravo Jésus. Nazalaki na ami nanga moko tokolaki na ye tozalaki ne ba bon moment na banzela kaka ya WhatsApp, Facebook akokutana na un homme. Amis vous avez, il y a des amis et des amis hein. Oui. Quel genre d'amis vous en êtes intime? Oui, amis intime vraiment. Ah, vous partagez tout. Oui. Il y a qui n'a pas abino, il y a pas na. Oui. Tous les deux. Pas na bango pe baebi nga pas na biso pe baebi. Presque beaucoup comme de ça. Famille déjà oui. D'accord. Vas-y. Akokutana na tonton na Facebook. Tonton na pas sepela kina ye. Bakoma pe ko solola la kisanga ba message pe nyonso tout soki akomeli ke biloko to ke koza biloko atindeli to zwaka batinda ke babilamba mbongo mo na epute so na kotanga ngo mbongo vraiment wana fiancé tonton wana oui tonton wana oui akutana camarade non na Facebook oui donc balinga na Facebook oui très bien vas-y ngape na zwaki numéro na ye comme to camarade kaka ya muninga ne to ko maka ko solola. OK ouais. To ko mape ko sola na ye pe to sola na biso pe normal to sola mais nte makaka ya mabe kaka donc na mona kaka ezo simba te fo ngape to ko makaka ko vivre na ya ko mape ko tindela nga babiloko wana wa bande ko tindela ye to ko mpe ko sola na Monica ko sole comme vraiment ko déborder fona qui n'est pas un musulman asala peka juste na veni na biso wana na kindaki na soli saki to sola ki pe abisingai to coucher na ye ndenge to coucher ki na ye après quelques jours zela pardon comme obai kombo kutunani kombo nanga divine pardon ouais. Pandeke olimbisanga pardon ya divine d'accord ba genre conversation ni bondo sona mobala camarade bon ba conversation ya bolingo OK oui na le plus abandé ko avancer moninga na ba message mingi oui OK oui to comme vraiment ko solola na ye sina monika il faut kaka ya bandé pe ko accepter bolingo ngo oui akoma ki vraiment akoma ki pe amour nanga oui si pe na kendaki panganga to nga pa sali on se sengela ki asala ndalo beka il faut ka kitakin pour aya ko se présenter pa na biso mutu wana okendaki soki nganga soki maître spirituel ba pratique nini mosala ki en fait bon aibisaki nga ke na pesa mbongo asomba ba parfum ba poudre pour na utiliser yango ndasengaki nga osombaki yango oui nasombaki osomba nini nasombaki parfum na poudre nakomaki donc 12 heures nazo na pakoli yango na mananzia bazo déranger nga pe ba relation pe ya bien bande nango koya mais mutema ngai bande ko beta mingi na oaza na Lubumbashi mobali oya camarade noza azande na Lubumbashi oui azana Lubumbashi OK to comment ko sodore comment que prévu aya pour se présenter pa na biso ndenge zalaka avec le temps on comment mona camarade na ba biloko bimi na nzoto ngamo pe comment ko vraiment ko bangisa ngai to fa na mutu me mutu ko mimala leza zo kunda nazo tuna ye pe bine likambo te to ngamo na vanzi vraiment na koti na chambre na vanzi na binyo soto ezaka kangane muna sali po muninga na koma boy muninga ko mela ba kiss na osombele ba kiss mais changement ezaka kate kama mobile ne pe bientôt awazoya po abala ngai na ebisi pe ke naza na mutu moko azoya ko bimela ngai awa kala te depuis bisinga pour moi te so malade si na nzoto to kende to mona mobile na bisi kala te azoya a o ata bilamba na kozipa po kaka to kende to kozwaye na aéroport na bisi problème te ko kende pe le jour pe ko kaki pe mobile pe po aya
abenga peke nyonso tu tosali mpona azobongama mpona kita ki nayebi se pom te le ntongo okomi osalanga sini to ya ozwa na aéroport ejour mpe ekokaka te ekoki aye mpe ndenge ezalaka tozeli bamoni basalaka sala mobali mpe akiti nde nakei nayambi mobali koyamba yambi mobali boye mobali na donc atindiki nga na miso ya bato nakweyaki kutu donc moyen kutu osala autrement ezalaki te mobali asimi nzela akei nde nazongaki na ndako namoni ka non fuka na kosenga bolimbisi epa Princilia mpo naza so na swa te nazokende banzela naomonaka motema yango eza na eloko moko nasalaki lifo kaka natubela yango nde koleka na nzela namonaki chaîne bravo Jésus nde yango naye koparticipe mpona partager message oyo benga Princilia nasenga bolimbisi na ye na mobali na ye c'est tout voilà ya divine. oui maman. Camarade no précisément bilo ni bando bimela nzoto po bambuma moko boye kome kobimela nzoto loka bamota nzambe me monta nzambe bambuma kaka partout vraiment nelongi okay. Kome kobimela tant yo kende pa mwalimu wana bosolola nini à propos ya camarade no bon ngana eseka ka mwalimu wana bon mobile na ye alinga susta commandé kolinga plus nga ke ye yango ka to solaki mais avec le temps na komona ninga na bambuma komo bimela nzoto nde ça nga pasi ozongele mwa 1000 mois te potu na ye qu'est-ce qui se passe tina zonga no oza suna contact na ye te quand nde bosala ki ane si oui OK maintenant camarade no siko azandeni bon babiloko yango eza kaka na nzoto mene nayokaki mama na bango abengaki ngai ayebisi nga ke bakende pa pasteur OK ouais mais donc basolaki wana tokutani mpe lisusu te na mpe poson na ye te mpe ayebi poson na nga te donc okasuko ketala ye te soni nakoka vraiment te mais ye abengaka quand même oui abengaka nga mais nga kobenge na tia kredi nabenga ye nasala yango te OK oui parce que depuis mobile wana bokaba wana ye na ye atindikaki na aéroport ayebisaki yo raison te eloko te bosolani na telefone tosolani mpe lisusu te depuis kaka le jour nakende kozwa ye na aéroport atindiki nga vraiment nakwei na miso ya bato nayaki kuna mbongo transport te na créé kaka kosenga nde nayaki kozonga epa na biso OK oui omeki ozwa ye rien eleka te so eloni esalaki okoma parce que namoni tu as une grâce tu chantes une très belle voix ça montre que est-ce que koyemba ngo ezalaka na ndako to oyemba pena na église non nayemba na église oyemba pena na église ouais c'est koyebi mo ba principe moki ya bonzambe ouais sikoyo eloni epusaki qu'est-ce qui t'a fait comme ça bon namonaki vraiment camarade na nga donc bana nalingaki tellement mingi nga mpe naolinga barelation bongo eyame ezoya kaka te yo bandoluka barelation bongo eyame ezoya kaka te yango wana nasalaki eloko jalousie kaka ouais yo bokomaka lokola moninga lokola moninga ouais OK obi bokomaki ntina point ya songo abala yo oui donc ayaki nde mpo nde akose présente pa na biso vous après d'autres oui OK d'accord ce que oza mposa tosa obi camarade nongo komone nani Princilia oui OK ce que oza besoin senga Princilia pardon oui oyebi ke makambo ozoloba oyo eza makambo moko eza pasi mingi parce que Princilia mpe bamaladi wana ekokai mpe koboma ye so akufaki est-ce que barévélation boye soki Princilia ye okokolobane yango non mais osenga pardon c'est bien mais est-ce que okokolobane ke ti ozosouffrir boye ti osala boye eza ngam nakende pa mwalimu boye je peux essayer nakomekaka okoka oui tu es sûr OK tu as encore autre chose yoroloba à part oyebisi biso totuni yo te ya olobeza te mosusu olobeza te oui OK baparent baza oui mama kaka moto azala papa nde papa akufa ka maman nde azali oui obi de telles révélations à la télé comme ça fait très mal son maman bino ayoki yango nde naomona boye je pense pas tu as même pas 25 ans nayebi te so na estimé genre à moins de 25 ans
si je pense. Peut-être 23, 22. Oh, d'accord. Donc, ça l'effort. Donc, on est au PCA déjà numéro 1 Princilia. En tout cas, je pense que bande quoi régie, tout bande quoi bureau, peut-être bazoué libiso va inviter mon sauce. Mais on a rolinga. Tout bien que ça va inviter mon sauce. Tout sola na bango. On va ça basala nzambe. On va regarder au songayo. Parce que nous avons et comme déjà problème déjà spirituel. Ouais. Parce que quand je déjà ma foot mille plutôt. On va qui poudre. Poudre na Un parfum, tu as dit. Vous êtes le mot déjà bien té. Vous aussi voilà développer spirituellement à côté na yo. Avant d'abord que c'est un peu précis la pardon. Ok, merci beaucoup. Non, c'est mon cas, on a la prête, on a ma casse. Tu prends le courage, mais si tu ressens quelque chose pour les hommes matériaux, peut-être que ça on a un souci, culpabilité, katinaye, tu le sens, tu peux plairer pour les lignes pour dégager les cambozana. Voilà, merci beaucoup. Là, en attendant, on peut émission mon mouké, on sait que tu as bibo bayelo mayo mela, dans une sport et puis dans zonga. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lombango po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Komako Lopango, Natalo Moke et Kozala Malamu Mingi, les numéros sont là, ils affichés. Bobengi bako diriger binote bisika ba terrain ezali en tout cas bomambongono na lopango épargner na lopango chez biso wenjeza wana bonne année je dis déjà bonne année botinda ba commande na bino to ke kotika ba loso ba soso ba poisson et kozala mingi ya divine. Oui maman, on va bien. Ouais. Ko nteme kitiwa mke Un peu. Un peu. Ouais. OK. D'accord, mais non, linga plus to inviter Moussala Nzambe pour te mettre en solo la moi mouké t'as 3 minutes en attendant bah inviter Nabiso Baya. Papa Eli s'il vous plaît, papa Thomas Soki Moïse aller à Koko l'homme de Dieu kota pour que to solo la naie kozala malamu mingi. Merci beaucoup. Bobandana ya gypsy na obaki gypsy. Les noms des jeunes filles. Tonton Ami. Ah, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour papa. Prenez place. Bonjour. Papa, pardon, Coco au micro. Merci. Boni papa. Kimi ezali na ngolo nzambe. Bapatela nzambe baza malamu. Bazali malamu. Nkolo elanga zo batela bampatela. D'accord. Merci beaucoup l'homme du Dieu. Toza wa toza na kaya les jeunes filles à biso. Je pense que Hollandier derrière la caméra. Mais qui raconter biso un peu nini oyo alekisi vinae
Pour moi, c'est une jalousie, je peux dire, par rapport à mon Ninganae. Mais ce qui fait très mal, c'est kokende kozwa ba parti oyo yake kosala na mwalimu wana kopesa ye ba poudre pe ba parfum nini okokoloba mpona ndeko na biso. Je crois na landi ndeko na biso malamu makambo nyonso abandaki koloba. Je crois Bible explique en malamu nyonso soto tali na Galate. Je crois ceux qui na lisungi na yo koki kosunganga totanga ta moi verset biblique moko. D'accord papa. Eza ekozala malamu mingi. Parce que makambo ezo senga il faut okola eza oetali iloba nzambe sengeli quand même totika mokolo elanga ye moko amema biso selon makambo na ye. Galates combien? Galates 5, je crois tanga dans la partie à 16e verset. Galates 5, 16e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis donc, nalobi boye, marche selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alobi tambola na lolenge ya molimo okokokisa baposa ya molimo. Ok, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Abi soki otamboli na lolenge ya molimo okokokisa oyo ezali baposa ya nzoto te. Po ete molimo ezali na baposa oyo ekesani na baposa ya molimo. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est ça. Usuki na nwana mama wechi. Je crois na likambo oyo ekutani na ndeko na biso, c'est-à-dire akutani na oyo tozobenga les désirs de la chair. OK. Parce que les désirs de la chair beaucoup plus ezomema ba makambo eza beaucoup plus ya mabe makasi na kati ya bomo ya mutu. Parce que surtout tali les désirs de la chair au moins so kitili susu wana au mona azo expliquer en malamu les désirs de la chair tozana oyo bengami jalousie. Tokena 19. Or les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'immunité, les querelles, les jalousies. Il y a aussi l'envie, Ezali. L'envie, ouais. La division. Merci beaucoup, Mama Wichi. Je crois toko sukana nuana. Nani kolobani. En tant que moi Nzambe, tango mutu abotami ekelamu ya sika. Parce que nayoki ndeko na biso lobi azape moyembi na. Oui, il chante une très belle voix. Mais c'est très bien esengeli lokola za chantre. Aza bato oyo azomema totoloba. Ce sont eux des bateaux bazomema bateau vers Nzambi. Et sengeli bazala au moins exemplaire vis-à-vis à etonga lolenge ezali. Alors ceux qui na kati ne tokuti bilembo ya bonzoto ekozala moi pasi pona ko accomplir o ezali ya molimo. Or Dieu est esprit et sengeli pe baye oyo bazosalela ye to baye oyo bazosala musala na ye bazala pe na kati ya connexion ezali spirituelle. Alors nayoki base ya nyonso na kati, c'est-à-dire envie nde evandaki. Or envie ezali penza biloko mo ezali mabe makasi. Parce que ceux qui obandi ko envier eloko o eza ya yote et que oza na possibilité ya kozwa yango te, c'est que ekotinda oka okota nzela ya mabe po ozwa ngo d'une manière ou d'une autre. Or ozo mériter yango. Alors na kokende pena droit au bit koloba na ndeko na biso ete eloko asali eza penza mabe makasi parce que otala so tali bien omona Ecclésiaste azo expliquer bien. A expliquer, je crois Ecclésiaste 12 azo expliquer bi jeune sepela na bolenge mi bwaka na nyonso mais la langwa sepela nyonso wana me eloko abeteli sete na suka lobi mais sache-le bien na nyonso kosala okozala traduit na jugement.
esengeli lolenge elenge azotambola alukaka chaque fois ninga azotya pa na ye ayeba eske lolenge nazotambola jugement so esali ke eye lelo nakozala juge na lolenge. Alors acte oyo ndeko na biso asali eza penza mabe makasi wana pene esenga te na marché bamo, esenga te na marché bamo parce que kotala ye elle est encore trop jeune, trop jeune, trop jeune, trop jeune. Yaya na inka na ye banana bit no pena principalement au bando visé ni na nyonso. Bon nga pe nalingai ki ba relation na nga pe koma lokola ya moninga yonde konzo ekela ba relation na ekoma lokola ya. Donc c'est-à-dire si je comprends bien de konanga ba jar ba chance au ninga za ki na en fait ninga ndozo mibala bien mbala na za bien ande ko s'occuper na ye peut-être aye na lignée na ye bon na éviter na koti na penser na été parce que j'ai compris qu'il y a ndozo mbi ye pe fala zo makambo muninga na zo en fait en vue wana ozwelo kwa muninga mais bokoki kotambola nzela moko mais bozana ba destiné ndenge moko mosusu ye selon calendrier prophétique na ye ekomami ke esengeli abala na étant jeune. Yo mosusu epa na yo selon ndenge makambo ekomami ezaki esengeli obala na âge mo boye o nanu yo komité. Oyo mezali à chaque fois tant likambo ezo salema esengeli koluka kozala connecté na Nzambe kotuna ye nanu chemin o nazokende est-ce que za yanga to yanga parce que za bato ebele o ba détourna bango ba destiné à cause net ya makambo parce que nayoki ki ba pesio ba biloko parfum ba biloko ebele belé toutes ces choses là eza ba biloko mo eza mabe makasi nde okomomona na âge mo boyo koli o se retrouver au monique makambo susu ezotambola isu te mais obosani les jeunes âge makambo salaka parce que nyonso nde balobaka tous ces pays ici bas donc soko tambola ki mabe nzela no pe eko avenir no pe ekozala toujours mabe mais quand même je glorifie Dieu ndengoye mais acte sali eza penza mabe makasi mais je vais profiter pour cela nazo pe comme exemple pour na koyebisa pe bandeko ke soki eloko eza ya yo te éviter kolula parce que envie eza mabe makasi ezobomisa so landi la plupart ya bato ebele bakota bandako bonganga basimba biloko ya mabe c'est cause numéro 1 kolula l'envie yango nde des fois ebotaka isu la jalousie ebotaka makambo ebele nde nyonso wana. Or en tant que mwana Nzambe esengeli les œuvres de l'esprit yango nde ekola kati ya mwana Nzambe parce que yango nde ekobanda combattre tous les œuvres de la chair wana parce que mwana Nzambe soki bolingo ezali omona ke combattre la haine. Ok, d'accord Papa Thomas, je pense que na kozongela yo. Merci. Mais j'aimerais mieux tous un deuxième invité pour toi bande nini chemin ni noko me mabango. Papa Eli côté ngai deuxième invité rapidement s'il vous plaît. Sora koya déjà. Vous avez malamu mingi. Merci beaucoup. Là en attendant dès qu'on a vu azo kota pour tomeka hein Papa Thomas tomeka un peu consolo la makambo parce que il faut de konanga longa na kati ya capacité wana o azana ngolo ko la courage ya koloba c'est une bonne chose. Moi je te félicite malgré au départ au salaire mabe mais cette courage là c'est bien. Rapidement Yaya Kota s'il vous plaît. Bonjour Fanda Yaya. Bonjour. Bonjour. Bonne. Bien. Vous êtes très gentil. Côté la gentillesse. Oui, bien d'accord. Oui, Divine. Où ça n'y a? Comment ah, Priscille. Priscille, autoroute à l'histoire, hein? Ok. Nom de Priscille, hein? D'accord. Et Divine, hein? Oui. Oui, ça Papa Thomas, à serviteur de Dieu.
to solo bongo to lingala sa nzambe bazala oza bien oui naza bien ok ndenge oya mtabengi si oza apprécié parce que aza mambo oyebisa mais David waki na ndako te po nini na place oya awa oyaka na ndako to na masolongo namoni na ndako vraiment soki na ye mama ya bino azalaka moto lokola soki ndanga kalanda yango nalekaki na émission pour que bazwa possibilité kobenga oya awa oseni selo te kama mama biso ndazane bien bona yo selo te te mama biso abando kosilikila oyaka mba mona ndako na place oya awa tengisanga awa te ndako te somi awa bon eza nini kasi Francilia namona ko ndenge oloba te mena na shope fona lobaka nini yango eza nini bita makambo nyonso te kokomela o ezalaki ngande bita makambo non comprend te o expliquer nga bien yo za mère ami na nga oza ami d'enfance na nga okoli na o to partage na yo ebi pena makambo ebele ya vie na ngai bita makambo eza nini non comprendre te bon en bref babiloka ebimaki yo na nzoto ande mutu na kendaki pa biloko ebimenga na nzoto yo mutu okendaki pa nani pe pona nini Francilia divino oyo kaloba nayebi ke eza facile te ma so oza na motema okolimbisanga nano non olimbisa par rapport à quoi osalingi elo te non comprendre te ese nasali yo likambo obien bayebi so likambo we nasanga nde mutu nasali yo likambo yo te menga nde mutu nasali osalinga likambo we divine expliquer nga no bien po comme osanga trouble non comprendre te expliquer nga no bien likambo ngo eza nini we likambo ngo eza ke tokomaya kovivre na mobali nao nanga we mobali nanga wapi yo mobali nao très bien petite ami nanga na oyo azalaka na Lubumbashi we bokoma kovivre na ye we et après bon par rapport à makambo abandaki kosalela wana alingaki nga mpe asalelanga ngo ndeke nabwakelaki yo maladi na nzoto Francilia nayebi ke toza bana nzambe si ya moyen osambelaka luka te place na motema na yo mpo olembisa ngai nayebi ke eza facile te mais avec Dieu eza facile luka vraiment place na motema na olembisa ngai divine oza vraiment motema mabe vraiment motema mabe parce que yo oza vraiment meilleur ami na nga oyebi nga très bien nga mpe nayebi yo très bien divine ozalaki ata mutu mosusu nde asala nga bongo divine mais yo okoki kosala nga bongo te oza mabe parce que yo mpena topartage no nalakisi mpe baconversation mobali nde ya petite ami na nga ozosola mpe na ye nayebi ke camarade na ngai mais oke odetourne ngai okomi kolinga mobali na nga en plus divine obwakeli nga maladi divine sikosonga akufaki elingi eza bonheur mpo na yo to nini mpo songa nakufaki mama na nga zanga ngai divine mpo na nini divine likolo ya mobali oyo kaka alingi ngai yango wana yo envie ondo envie ni mbongo bakado abande kotinda to nini divine oza moninga mabe divine na olimbisaka yo te jamais na vie na ngai ya Priscilla pardon fandana oza mabe divine oza mabe na tikala kolimbisa yo te na vie na ngai oza mabe pardon ya divine vanda nono fanda na kiti fanda
sikoyo ya malade yango esila. Oui, esila tokende na ba prière basambela mpo na nga nazalaki na ba séance pe ba maya osokola tout ça huile d'olive nde bambuma ngo esila. Moi mais sikoyo en tout cas eyaka sauté. Non, eyaka sauté esila vraiment ekende. L'église balobelo te. Na église bayebisanga kaka entourage na yo ndenge ye bango bazosala obo. OK. Batangi nanga pe kombo te. Avec entourage non de ba sali obo. Oui. OK, d'accord. Ndeko na yo ami d'enfance na yo, je pense que à l'obito. Ami d'enfance nanga vraiment to partage na nga pe na kina pa bango na lali pa bango ye pa yaka pa biso lali. Mais na dima kite ke yenda ko sala nga bo nga na okasa ku so nini nazo konda donc na nanda ko bakomi ko kamwa nini bwe bambuma na nzoto nzoka nte divine olanda ki nini na sala mabende na tsaka en contact na mbala nga bo ande ko solola na sala ma obala ngo oza nouvelle na na za suna ba nouvelle na été aboya nga ka bo akoma sute lote nzoka te zaki calcula divine. OK, tipanganga tipa ba musulman. Oh là là, Papa Thomas, ça fait très mal déjà des révélations, mais je pense que on a fait ça Papa Thomas Maloba. J'aimerais mieux ma côté la troisième invité pour que toi aussi ça makambo. Je pense que soyaye de makambo oh et ici là. Rapidement Papa Eli, s'il vous plaît. Sur le troisième invité à Kota. Là, en attendant, Papa Thomas, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Oui. Et là, on a koloba ezali. Mbeba esalemaki. Oya ndeko akotaki ndako bonganga. Ikolo ya kolula po azwa place ya ndeko na ye. Mais ce que je glorifie Dieu na nyonso eza que lokola au moins Dieu a permis que nous témane elemba aya kotubela. Ake acte à poser eza condamnable jusqu'à dernière énergie. Nakoki kaka kosenga na ndeko na biso Priscilla. Je crois à élargir na motema na ye alukisika akita. OK, toyoka makambo ndeko ye parce que asali makambo ebele parce que atikeli etante parce que ya motu ye ezali esengi nanu motu avouer nyonso asali ya mabe. C'est par là nde même nzambe pe aozana ya facilité ya kolimbisa motu pe kodélivrer na kati ya mbeba oyo ezali. OK, c'est que ya motu ye ezali ndeko Priscilla avanda nanu kimia aluka kimia onayebi ke na nyonso ezosengaka falimbisa parce que ayebaki te soki nzambe alingaki ye te alingaka mpe adelivre na kati ya maladi parce que ayebaki origine te. Nzambe asungi na bokasi ne azalaki delivre et lokola motu mpe oyo azalaki à la base ya souffrance ne ye moko aye kotubela eza nango gravité po alimbisa. D'accord, merci beaucoup Papa Thomas. Nazozongela rapidement troisième invité à Kota et qu'on allait bien pour qu'on finisse cette histoire. Oko Kota, papa, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour papa. Pardon, est-ce que Oko Fanda Mouké? Merci. Prenez le micro. Papa Bonnet. Bien. Vous allez bien? Aza bien makasi. Bonnet komba nani? Medo. OK papa nanga en tout cas limbisa biso OK. Oyebi bandeko. Yo le soir. Hein? Divine. Basta nini ah non. Eh madame. Mais ça te prie jamais ngalo tomona.
Priscilla. Juste, vous blaguez avec moi comment? Moi, si na haute. Moi, si na yo. Akenda kango soi-disant na pas musulman. Ko beaucoup ma bolingo. Tout n'est pas zano en relato le solo nyonso bandeti souka. C'est pas possible. Divine. Et madame. Papa, tanga botanga na misu. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango enge banda na mois de septembre bazo na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumone pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparana bango bakufa mais nzambe a décida ke baparana bango bakufa et puis asipo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Pona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Asaki nini? Papa fana non. Tune yo na zakuna. Je m'excuse d'abord. Madame. Papa, est-ce que Kofana, s'il vous plaît. La fille m'a rendu ma vie très difficile. À rendre la vie difficile comment? C'est comme ça. Si on a zabo, c'est à cause de lui. Si on a combien madame? À cause de moi la moisson. Ok. Est-ce que au kokiko kitamoke ou quand même révélation ni nazanon? Peut-être qu'on aider. Il y a divine. Rapidement zanon na maman mukuse. Ok. Baza makambo nyonso pezanga nakendaki panganga asala tous les façons que pour linganga makasi oboya Priscilla abakaki pe Priscilla malade na nzoto divine. Voilà, c'est ça. Ah bon? Si je comprends mieux, il faut éclaircir yo yé akende pa mwalim akende ki e pa mwalim amema kombo na yo na kombo Priscilla bokabola bino mibale. Comme balé masamba donc relation au soleil binomi balé na ye ezaki ordinaire te ezaki naturel te ezaki na se envoûtement oh nyoso nga na nyokola mwana bato donc sur les faits ya bakisi. OK ndenge pe yo lingaki soute boyaki okoma na makanisi ya robana ye ezaki envoûtement bakenda na pa mwalim Seigneur ngana ngina tolo tolo mo papa mokolaki na aéroport. Nini esala ki obengana? Je me suis senti en moi loko moko be ce que loko kaka nzamba koti kati na moi sentir. Je me suis senti d'être dans terrain na repos na senti que loko misundé fo moi mingai. C'est comme si la personne qui était devant moi était un démon donc na comprenait que esprit elinga kaka longo lai. Donc il m'a dit que ba trouba kamwe. Comment c'est fait moi si oyo butu ayebi ayo yambaye Isaïe. Mais tout d'un coup, a rejeté mon sa kamwanga na bengana edo kende, je te connais même pas. Oh moi divine, on a ébi divine. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes au question dans la Bible c'est une image oui bon salade. J'étais sur les faits ya bakisinaï. Donc je tout ce que je me parlais, on a rien koloba, on a non sala. Sur les faits. Qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Pour le moment, nzambe o to sambela maman. Omoni ngai nazamba mabina sara na vie. Nazata que non na beta non balé, na pe attaque manager. Nazape na ba prière na pe na sara. Na pe na ba non kenda. Tu vois? Ba pse ngai mikolo ozo tambola mabe. Et puis obika biso ba jeune to ra teti. Omona ki o ba bisa likambo oyo na otia ka teti. Te papa mikolo to omona nzela na eza mabe. Nzela no eza mabe to omona mwasi moko boya boso na yo. Il y a bien été. Il y a bien été. Toujours pas y a mabé. Tu vois? Avant qu'on a quitté dans le Bumbashi, est-ce qu'il y a moi je suis pas ok. Nzambe oto sambela. Peut-être nzambe oyangai. Peut-être yende
omuhumbu o mwana ngo changa na vina parce que changa déjà na kisi ya de vina ngai. OK, là c'est vrai. D'accord, merci beaucoup. Je pense que Moussa Nzambe ameka ko aider biso. J'ai déjà la révélation surtout. Je pense que Papa Thomas, tu peux parler quelque chose par rapport à la divine na Yaya. Excusez. Tant qu'après Priscilla, s'il te plaît. Est-ce que sur mon peut-être rejeté. Maman, pardonne-moi. Tout d'abord, c'est mon pardon. Est-ce que mon nagi lolo me dit avec mutuma bé devant yo. Omoni baninga maman. Tu vois? Yakinga été maman. Yakinga te peut-être dans sala unu kala seki fira sala ngabo me do sala ngabo. Et que sous le fait ya makam oh peut-être na ki plonger na o na yeba kité maman. Sur ta place na mutema o rolimbisa ngai. Je te demande olimbisa ngai penda. Olimbisa ngai na komo ya Nzambe na sengi penda soki rofuka na rofuka maman. Limbisa ngai. Limbisa. Papa Thomas. Pardon, tellement au vanda. Mais moi na moi si on a l'otiko limbisa na vie. S'il vous plaît, tellement au vanda. C'est Papa Medo Ningolobi. Je crois nyonso o salemi. Cause nango na koloba isa manque ya vie de prière. Yango ndi mutu eza à la base ya makambo nyonso si. Parce que l'esprit o ezalaka tout le temps na kati ya moto. Surtout ya losambo. Ezaka pasi po esprit wana bakanga. Et coïncide que na kati ya relation bozaki na mo, il s'est retrouvé que bozalaki na koloba bozalaki miné. Yo solaka na en tant que meilleur ami ya fiancé na yo. Nzoka yepe akoma ide na ba ide po na yo. Na kosenga na yo parce que na yo ki olobi yango na kosenga na yo olimbisa ye. C'est yango nde ko permettre et fongolela bino nzela bokende malamu. Parce que sans le pardon et vous allez moi pas si pour Nzambe à considérer bino comme état banana. Parce que ceux qui yé aya ki lelo ko loba makambo te, ils peut pas si pour to yeba. C'est que c'est Nzambe ne mutu asali ke yé comme mal à l'aise abimisa la vérité oye zaki ya kobata mapo au moins bino pe bozala alléger pe bomona pe avenir ekende mala. Thomas aboma nga déjà moi so. Thomas, excuse nana loba. Oui. Ngai pena Priscille. Pour non limbisa divine, jamais non limbisa. Koloba jamais. Jamais Thomas parce que ce que zaki na posa mobile. Alinga kaka akeso pa ndenga kendaki baba mizimana akangi mobile azune mobile. Mais où est-ce qu'il y a bimisanga bambuma na nzoto siko on suppose que so na kufaki siko donc est-ce qu'il y a akene dia po aboma ngai mais grâce à Dieu na ba prière nzamba bikisinga ngai bambuma esile na nzoto donc jamais na vie na noti ko limisa moi suppose moi si mabe aza muninga mabe makaji jamais na otika ko limisa na vie na ngai ya Priscilla na olobano boy. Moni bambuma ebimaki na nzoto no c'était zaki impact ou esalemaki pour ya dégoûter. Alors lokola Nzambe na mawana ye ita aidé bambuma ekauki na nzela ya prière. Boni boya kolimbisa. Thomas jamais. Et lui to pesa été o to tindela divinité. Thomas no so bambongo botinda bambongo no kabela ye. Tozo kabola bambongo lokola ndeko propre mes camarades. Mais ekoki kaka te envie kaka ti akeko ko kende pas musulman pona akanga mobali ya bwa kelanga malade eza na sete mona na beta nazo senga bino bolimbisa ete po bomema yesu ki ndenge ni non j'ai juste besoin bo libérer na mutema na bino parce que mutema ya mwana Nzambe ezalaka sanduku te déjà okanga batu kachi na sa mutema
déjà asalanga mabe boye nga lingi botika e charge ne pa nzambe divine oza motema mabe oza vraiment motema mabe papa medo oza mosala nzambe tosala koyoka mais oyo tosala passe na motema ezaki pendant tout ce temps moto nyonso azwayenga peut-être moto mabe par rapport à quoi moi so na olinga tout d'un coup nakoma olinga oyo mokili peut-être etelenga peut-être nasali mabe oke ezangi ngai te tu vois eza makambo oyo mwana mwasi azozwa punition makasi charge ne botikela nzambe parce que ndenge mukandene ezolobaki to recommande ba sort na biso epa nzambe to pesa ye confiance ya kwa agir botikele kana ye pa nzambe bino botikele bo misala justice epa na ye ngaza na posa bobongisa pona avenir ya relation na bino bozala na nakoloba ndenge bozala na fardeau moko te na motema na bino déjà par rapport ya moto asala bino mabe bokangi ye kachi je suis sûr bolimbisa ye bolibere akende na motema na bino bozala na tumanga na olimbisa po relation nanga ekufa déjà ekufa kala ye moto akoma ko vivre na ye asi molili nde bomaki yango jamais na otika kolimbisa parce que abomelanga relation ezaki peut-être avenir nanga na bala mais abomelanga relation donc en relation de ekufa nga pe jamais na otika la kolimbisa ye jamais pardon excusez-moi ya Priscilla relation ekufa yeyo n'est-ce pas oui yeyo azali mosona je pense que si lelo peut-être na motema na ozalaka na posa mbali nazatu na posente po akenda déjà akenda akoma na ye tout na tuna kutu na kenda ka ndenge nini na tuna kutu divine ayebi singo na zwi mobali mobo mobali ngo memanga tato kende zela trop kende je suis comprendre ba sala na ngite est-ce que tu comprends que c'est le mec te na kati solo ko ti ba sala ngakisi o su comprendre ko na te après Célia comment tu veux dire pas comprendre no bisana mo ko lo ba tela yego hein ya Priscilla mobali soko akendaki est-ce que vous comprendre que eza likambo ya kisi ezalaki na kati soki ezalaki ki zela pardon tango ba pesa ba information ke ba moni Priscilla boy ba moni Priscilla boy yo tango mobali otuninga na biso ke eza bongo te pe ozape na oza na voyage on dimelanga te pourquoi ponga na biso ke eza bongo te mais andimelanga zaki na confiance nanga zaki na confiance a camarade nanga yango ne commettre ok comme boy ya Priscilla tozobondela yo parce que toza na posa ozala libre soki ezo dépendre ka na biso tokai kotika o pe olimbisa na oyete zala te na place nanga comment est-ce que yonde divine asali boy je te comprends nazo comprendre yo Priscilla nazo comprendre yo nalobi te ke bozonga na kikamaderi ndenge bozalaki na Priscilla je vais pas dire ça mais problème nange ezali o libérer ye botika ndenge musala nzamba lobi botikela na fardeau na ye nzambe ye moka jije yo na mobali na yo se boza prédestiné pour la soute bolinge sila kala Priscilla nazo bisa ona bisa ngap ulingo na ona mutema na ngezalaka toujours ya Priscilla est-ce que ko kita muke tu vois quand je te demande pardon na miso bato est-ce que nazoba Hollandais sur le fait ani ngala ninga divina ninga divina linga ibote moi so ngana linga na linga siteki est-ce que ko kita muke oko kita zonga penda kati na yo tala bola nzamba saleli yo ofuti nzambe eloko te po alongola maladi wana akokai po otika yo okotika pe na maladi wana lobi po bali te okomi moto maladi mais bolingo ya nzambe elingaki obika ka bolingo ya nzambe wana esimbi su camarade na yo po aya olobelo makambo peut-être oyo oyeba ete peut-être ozalaki ignorante ka bolingo ya nzambe wana nde esaliki mobali azonga okanisa pena bolingo ya nzambe wana yo wana bolingo ya nzambe wana nasengi yo pe na bondeli yo etanke toza basala nzambe luka mpasi na motema olimbisa ye divine
et puis papa luka place na motema na limbisa ya divine soki boza posa bo pese tumbu botika nzambe nda jije obiso toza banani po to jije bato malgré tokolo bande papa Thomas lobi ya divine asali mabe oui to na place au pese raison te parce que envie eza musala diable mais c'est eza azande kona biso toko boaka ete il faut azala sauver. Je pense que vous avez de bons moments pour l'examen divine pour que vous souvenir en une fois pour comprendre que c'était juste l'envoûtement. Tu as vu que tu as souvenir dans ma bonne délit pour te permettre papa Thomas à faire la biso prière pour que tu kabwana boboto. On le bénit. Ça fait mal. Merci. Olimbisi. Merci. Nalimbisi. Olimbisi kaponga na sengi to limbisi penza. Nalimbisi kaka nalimbisi. Mais ata lelo te divine okofuta. Okofuta ata lelo te okofuta. Ok, d'accord. Merci beaucoup. L'essentiel c'est fait, papa Thomas. Est-ce que tu as quelque chose pour que tu kabwana rapidement? Bon, na nyonso na s'adresser na divine. Yaya moni balobaka vie ezala sacré. Faut éviter kosala moninga parce que Bible ezoloba bien kosala moninga te mabe oyo lingi basala ote. Esengeli osalaka beaucoup plus bolamu. Ayaya. Ebike nzela o kendaki eza deja fo nzela o ndenge Jean 10 ezo expliquer que les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, kosala nyonso wana ya mabe. Yo moko tala conséquence ya makambo sali. Ndenge relation bozaki nango na moninga na yo. Tala place mimi. Moninga ko yebiso na suka ki. Diable aza mutu ya lokuta nzela ya mulili eza fo nzela oyo okoki kokende te. Si na kati na yo to na ndako no ozana biloko mususu ozobomba o bapesa o kote kuna na ko conseiller esengeli koluka basala nzambe kuna kosala lokuya. Soki omoni koza dispo nga nazali nanga okoya to sala programme ya prière. Ce que omoni ke na église na bino kuna bato bazali oyo bakoki kolandela o sala yango po o libérer mutema na yo parce que il n'est pas important que mutu a vivre na ba richesse nyonso mais à perdre âme. Papa Thomas, merci beaucoup. Papa Thomas, merci beaucoup na bande konyo surtout. Merci beaucoup en tout cas. Nzambe nanga pambola bino en tout cas tosuki awa. Tosuki vraiment awa. En tout cas, non senga yo, ongolo bani papa. Oh la souka. Ngai vraiment na makambo. Ngaki makasi. Tu vois? Pour cette fille, yependa. Psika na ngai. Parce que le loso na limbisi, ata toujours penipeni ya mwasi o ngai. Nga na relation na ye, toujours a osala nga mabe. Et là il faut oublier ça. Donc pour moi, elle reste une fille très dangereuse pour moi. Ngai ata bible lobi soki pe mon livre boko moko esala ou pasi kata yango papa nanga ngai po ngai ye relation nga na ye na kati ko kata yango za malamu mingi mais pour le pardon ko pardonner mais po ngai ko pembe nanga susute musika na ngai musika pena na ngai pour éviter des choses il faut za musika na ngai ngape musika na ye parce que kosolola nga na ye toujours ndata toujours pas problème. Parce que à quoi bon on a monté ma pété. Aux hommes on a bon on a monté ma nouvelle besoin la carte monté ma toi réservé. Et mais soit qu'il y a zonga il ça bomine des bino de fois tout pour éviter d'histoire comme ça. Voilà, merci beaucoup papa Nanga, merci. Je pense que ça c'est la colère. Je pense qu'après ça otika molimo on sent à ça la da katina bino nyonso na katina ye molimo on sent to sala et vous amala en mingi. Il y a Princilia. Il y a divine. Est-ce que vous pouvez en parler?
Déjà na limbisaki. Makambo ya banana su. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a fini ici, aussi ici Awa. En tout cas, il y a certaines choses votre nabiso regardez, c'est pas tout de suite comme tu as pardonné Moninga. À pardonner, mais la suite on verra après. En tout cas, cette histoire, Awa, on a trouvé quand même la solution. Ma secret est à révéler. Merci Nabino. Merci à Divine pour ton courage. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer. O bazala mikumba na bango, boya na ngo epai na Nzambe yebo kwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoki kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète. Ba opportunité pour nga Clémence ekomaki pasi, faveur ekomaki pasi. Ntango nazongi ba opportunité oyo nga nakutani nango, nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porte fungamaka en tout cas na sentir ngo makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na ini susu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre basoso ma classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko. Soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents ba kufa. Mais Nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo, benga orphelinat chez la Mwanda na plus 1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasi te ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali
esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Car ces bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.